Ma mission TV, le miroir du monde. Sécurité Kungula bien au monde en a loba si Gecoco kota la lelo plein net aux ali sécurité Ma mission TV, le miroir du monde. Comparable. Gecoco Ekufa la samwe ngai papa nanga papa mboka azongi ono sotu batela ke ba freinage banini ba samwe papa oyo litala koko na biso azoyola likola papa oyo asala po nanga na votaki ono sotu ba sala ba samwe Gecoco na umela atika likola sasa mboka azongi na mboka nena mabele aone sama no baki kola mabele azongi na mabele na sosa mboka zongi tozane sengo makasi biso bana Kingabwa lelo tozo sieta bona Gecoco bona papa na biso. Merci papa pour la gouverner na biso oya yelelo toyeko yamba gouverner na biso o nyonso tu bakanisa ki ete déjà na pied place o nyonso kanisa ki pona ye en tout cas ba jouer na nyonso to votaki ba on soit mis zéro. Gecoco le premier tolati sie courant jusqu'à fin du monde. Avec 42 ans avec 32 ans pona ye ça tombe honorable Mokalobaki personne pour soi Ozimbongo lia mais honorable le négocier bon papa le somme la tokisani njamba mawa mobala mbinga papa biso toza pona yo za pona biso oza mobali ya baba sebele biso toleli yo papa londe sosa mboka tozelaki yo bato balobaki okokufa bakanisaki okokufa bolongo basebele basuki lelo biso oyo tozosieta. Merci maître.
eza nde Gecoco mulumba ebele bakanisaka te Gecoco akelibela mais Gecoco asengi na terrain na ye okende oyamba ye ye nde soso mboka mumete mobimba maboko na ye biso tozovote nde moto mosusu te oyo akoya papa toza lesengo makasi mpo tomoni gouverneur ya 2019 honorable Gecoco mulumba atikali bango bata mokie basala bapropagande bapululu banani baye baselo yenye na Kingabwa mais tovote bango te Gecoco mulumba wana Kingabwa nde Pona Gecoco nalobi wana gouverneur ya mboka oyo na 2019 moto aotya loboko boye aza te Kingabwa mabele na ye badepute nyonso toyebi bango te badepute nsima ndako depute oyo boyika badepute oyo boyika badepute
Asiki Kingabwa watomone lelo komanda. Asiki Kingabwa tomone lelo komoko zati. Oyo bese lokoka. Kwanza ya boka. Kwanza ya boka. Sasa na boka. Lobi, nekoka ya pala. Pata ya kabaka Kingabwa. Na yekwela. Kopeti Gecoco koma na yekwela. Kwela komba papa kwela. Oya kabaka mama bongo na Kingabwa. Papa kwela.
kitisa lokola mwa mobalo. Papa, lelo toza nesengo ya koleka. Toza nesengo ya koleka. Komona Moïse, mwana ba mama, lelo na libanda. Topesa nini? Gouverneur, aleki bonoble nyonso na Congo.
message on a opesa banguna na e ba tunya surtout bazalaki bakanisa ke akovanda bongo na prison ye abimi biso na bango nzela moko totana na bango. Plein les sécurités kunula bine au mon amande na loba si Gecoco kota la lelo plein net aux à les sécurités. Gecoco.
moni Gecoco na présence à Goda pendant le baboete Gecoco de Goda afanya kula na bela Kingabwa ndio bela mwana yesili mwana Gecoco Bisozali pour remercier un chef de l'État à libérer honorable Gecoco. Honorable Gecoco azali très populaire. Tala yoko ndenge azalaki na malade mais population va voter. Et là qui s'akaza très populaire. Aza honorable moko na moamba moko ta kokana na e. Message la personne la population de Gecoco de la Gecoco na Kingabwa. Et les gars ta journée à bonne année Notre là. Gecoco ah umela Gecoco ndongo yebwe na dona ebiga il veut qu'on a au Tchango Prince Gecoco aussi la terre ceux qui Gecoco sili yobo tala sima tala boy c'est que Gecoco so samboka ah moi c'est que dia kosa Kingabwa ya dit
Tuvutaki Gecoco, Ubaba Salatika, Ubaba Salatika, Ubaba Salatika, Ubaba Salatika. Bonjour. Mais oh, chaîne Abino, tu commis quoi? Réponse à ton commis quoi bien bon, Kingabwa déjà, tu as des sengo. Car une fois va bien libérer. Et sengo on est égozalati. À revendre na parlement. Bon, message à Banguna comme tel, message à oh, par contre, il y a poule chez Coco. Bangomo, Bangoni de poule. Salema tenil part na mutu mokile lingabwe mon mobimba e bouger pour la moi mobalo mumba donc Gecoco et ça il va tout mutu passe ma casse donc ya baka je charge ma casse na Kingabwa pemba non na bato alibana donc mwamba mobimba te eza mwamba funa donc tous les districts bazo sepela donc lelo donc ferré ezaka pona Gecoco donc baonyo so bazali na puna na champion na lubike ba chiwe ba oteka mai pema ba ole funa pota
mission TV, le miroir du monde.